Allô, 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 la famille. Bonjour, bonsoir. Bana maman, la Chine, la famille. Bambote, bambote, na kombo na Yesu. Nzambe na lola, bomba pe abate la biso, la famille. J'espère que biso no sotoza bien pour l'amour de Dieu. En tout cas, nzambe azobomba pe azobate la biso, la Chine, la famille. Ba bisou, na ba onyos balandaka biso, na ba onyos ya biso. En tout cas, ba bisou. Sabino eza mobulu. Bana maman. En tout cas, tozo profiter biso na Belgique, tozo continuer sous moi vacances na biso, moi ba fête na biso ezo continuer. Donc cela veut dire lelo lundi toza férié, ba posi biso férié donc lundi toza calme bana mama na ebisi bino. Donc na ba balabala mutuka te vélo te moto te moto te ngungi te mpesi te donc calme moko ya libela nazoyebisa bino balanda Noela TV la Chine donc to profiter donc to profiter lobi mardi nde tobandeli misala bana mama en tout cas tobando luka la baronne ake wapi la baronne lobi la baronne abimi aye kopesa ya ye pe information aye pe koloba ya ye tolali tolamuki tomoni aputu kuna na tour Eiffel aye na ye mpona kolakisa ke nzela ye ezalaka nango ya kofungola. Donc mutu nyonso aza capable ya kokoma pe ya koya bisika azali mabe ezali nde na bino botiaka pue na kati ya vie ya mutu ke akosala boye te akovoyage te nde ezalaka mabe. Tomoni aputu atie video na ye na tour Eiffel parce que toyebi ke mutu nyonso oyo azowuta Afrique il faut eloka liboso photo na tour Eiffel mpo alakisa ke boyeba ke nasi nakomi okomi bravo moto akangelaka yo nzela aza te okomi c'est bien me mabe osali ozolakisa ke nga nakomi bino mpe bokende bokende mpe na États-Unis na Amérique napesi bino devoir mama okopesa moto devoir te mutu mpe akolongola devoir wana mpe aza te paske prevane bino moko na kati ya réseaux sociaux oyo bino moko bamama bapapa bopesa devoir epai ya Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube mwasi ya boss Jimmy Belau mama ya Arieta Belau bopesa ye devoir nanu tomona moto alongola devoir wana te comment fait-il yo oye na poto ozopesa bato devoir ke bakende na Afrique développée non moto akokende te ezali volonté ya motu ke nalali nalamuki nasali programme nake na Afrique développée parce que yo avant okoma mpe na Europe na poto opesaki moto apesi yo devoir te oye osalaki programme na yo ke nazokende na Europe mpo ozwa mpe visa wana j'espère obanda bambula na bambula esimbaka te mais nzambe asungi yo oye oui ça va mais devoir oyo bopesa Karine oyo boloba epai ya Karine tomona moto moko te alobi ke te devoir oyo topesa yo tozolongola yango parceke bolobaki Karine akovoyageaka te akokendaka Europe te bolobaka ayaka Europe na makolo malamu bozo reconnaître yango ke aya Europe ata ayaka nango na makolo ata ayaka na vélo ata ayaka na moto mais aza na Europe mais bopesa ye devoir wana nanu bolongola devoir wana te mais comment fait-il yo ozopesa devoir ke nga nakomi na France bino mpe bokende na Amérique mama devoir wana yo moko omizwa devoir na yo wana yo moko retire devoir na yo wana yo moko misalela yango yo moko utiliser yango parce que mpona kolakisa bino ke na vie ya motu fu pa botiaka point oyo yo ozosala yeba ke motu mpe aza capable ya kosala yango inutile ya koya koloba ke nonga nasali boye seke motu wana akosalaka yango te bosalaka eloko wana te bolobaki yango Karine akobotaka te Karine akovoyageaka te Karine abala te Karine abali kutu liboso na bino Karine avoyage mpe liboso na bino Karine akoma na poto yango liboso na bino Karine aboti mpe liboso na azobota mpe me tomoni motu te alobi ke te nga kutu nafingaka yo nalobi ke Karine yo okobota te me lelo namoni oboti
en tout cas nazo retirer maloba nanga una lobaka mutu moko te. Donc devoir na yo wana yo moko dunda yango pe mela yango pe sidisa yango bino nde bosala devoir oyo Karine Mokonzi apesi bino. En tout cas nazo tira bino boyoka maloba Karine alobi bozwa de devoir wana parce que ko voyager kolala na hotel kolala na ndaka mutu kozonga ezali te ke ozofanda na mabele wana po oyeba ndenge nini emarchaka bana mama. Futa nde facture nde na Europe bayeba yo. Futa nde ndako na Europe batala yo. Futa nde mai, futa nde courant bamona yo ba facture ya epai na epai. Ba biso tozalaka na ba mituka ofuta boye. Futa yango nani bayeba yo. Po beta toloke oui naza na Europe. Koya kozonga, kosomba kozonga, koya okoyeba Europe te, Europe nde fanda nde bayeba yo. Mais devoir wana Karine Mokonzi mutu moko alongola yango te, alors ya yo pe eza na impact moko te, pe mutu moko pe akondimela yango pe te. Okomi na Europe na yo, oui, zwa na yo ba photo na yo, sala oyo olingi, mais kopesa pe bato mosusu devoir te, parce que poto nde Europe. Preuve ane nga kutu na Wela TV naza na bandeko na nga na Europe basengaka nga badordoka na baparfait awa. Donc nasombaka natindelaka bango. Preuve ane na bilamba ya solo pe eza na Europe. Natindelaka bandeko na nga na Amérique. Donc cela veut dire oza na droit te ya kopesa bato devoir opesa Karine Mokonzi devoir ake na Amérique non. Comme yo okendaka na Amérique obongisaki yango okendaki. Donc ye pe un jour soki alingi akende Amérique eza te akokende parce que yo opesi devoir wana ye akei non akokende soki amoni ke maintenant c'est le temps, maintenant c'est le moment je peux aller en Amérique. Mais oyo olobi non akosala yango te, akosala yango te. En tout cas bana mama nazotiela bino Karine Mokonzi pe ayaki pe korépondre aye korépondre bokoyoka oke na magasin osombi mbeto osombi boye po bamatela yo bana mama donc okofuta mbongo ya escalier wana azobenga yango lift. Donc lift na monoko na biso na banéerlandophone tobenga yango lift ezali escalier. Donc na français ezali escalier, na néerlandais ezali lift. Donc biso toza na côté ba flama yango tobenga yango bongo parce que eza peut-être ba mususu ba comprendre te lift yango eza nini. Lift ezali ascenseur oyo emataka biloko ndenge bozosala déménagement ndenge babengisaka ascenseur wana pardon babengisaka escalier wana ezokomatisa biloko ndenge ekotaka ozomatisa frigo, congélateur, bambetu biloko ya minene ndenge ekotaka yango babenga yango na néerlandais lift. Donc na français ezali escalier. Donc bana mama nazotiela bino bolanda la baronne pe aye korépondre ye aye kozongisela ye pe asala devoir wana ya la baronne azongiseli ye. En tout cas bolanda yango ensemble na bino tolanda. Moko balobi yo biso mpe tozoya poto banda bokenda poto boyaka te yo aputu biso tokoya poto tozonga kini na mwana na kini te mama na nga na poto papa akufa koko na nga na poto nga na ye poto na kozonga kini ake otanani yo nde soko ye poto fo ozongo ke obokola kibasa Diego na babatar no tiki masheri nga leki na nga suka aka na 30 ans na nga na mutu na kokende kini te epuis bato lokola bino biso bato omela na poto so etoke bowakela biso bambasu masheri oh yo kasi poto ya muto ye ozongi na biso bato vanda ka ya ndenge moko te ya ndenge moko te biso bato vanda ka toyebi mambo adresse tobimisaka ba 500 o obengisa lift ya ematelo matela so lift esali 2 heures ofuti 300 camion oyo ememelaki yo matela banda na magasin 100 euros olekisi su air 500 mombe kufi bino ba 500 eza bagaranti bandako biso ba 500 tomatela yango matela na lift oyebi lift na Kinshasa ekoma te donc poto oyo oyo ozongi na biso bato vandaka ma chérie c'est pas pareil biso 500 euros ekendaka na lift 500 oyo bino bopesaka garanti ya ndako na lift oke na magasin soye matela bato nyotieli à quel niveau première deuxième oloué lift 1 heure 130 2 heures 260 3 heures 390 na lift ya pamba camion oyo ememeli oyo ekolivrele yo 100 euros balivrele yo wana 5 seke au carré niveau na bino oh, ma chérie ma chérie awa bato asomba babasket ba 600 na mbala mona Kinshasa basket ata edese ezalaka te babasket nyonso ebandi 70 kita na se
na baadidas nyonso 70 kita na se. Ah, yaya boniko. Oh. Naki bakosho moko balobi yo biso mpe tozoya poto banda bokenda poto boyaka te yo apuchu biso tokoya poto tozonga kini na na mwana na kini te mama na na poto papa akufa koko na na poto nga na ye poto na kozonga kini yaki ota nani yo nde soko ye poto fo zongo ki obokola kibasa Diego na babatar no tiki ma sheri nga leki na nga suka aka na 30 ans na mutu na okende kini te epi bato lokola bino biso bato omela na poto so toke bowakela biso bambasu ma sheri. Oh, yo kasi poto ya muto ye ozongi na biso bato vanda ka ya ndenge moko te ya ndenge moko te biso bato vanda ka toyebi mambo adresse tobimisaka ba 500 po obengisa lift ya ematelo matela so lift esali 2 heures ofuti 300 camion oyo ememelaki yo matela banda na magasin 100 euros olekisi su air 500 mombe ekufi bino ba 500 eza bagaranti ya bandako biso ba 500 tomatela yango matela na lift oyebi lift na Kinshasa ekoma te donc poto oyo oyo ozongi na biso bato vandaka ma chérie c'est pas pareil biso 500 euros ekendaka na lift 500 oyo bino bopesaka garanti ya ndako na lift oke na magasin soki matela bato nyotieli à quel niveau première deuxième oloué lift 1 heure 130 2 heures 260 3 heures 390 na lift ya pamba camion oyo ememeli oyo ekolivrele yo 100 euros balivrele yo wana 5 seke au carré niveau na bino oh, ma chérie ma chérie ma chérie awa tasomba babasket ba 600 na mbala mona Kinshasa basket ata edese ezalaka te babasket nyonso ebandi 70 kita na se na baadidas nyonso 70 kita na se ah yaya boniko. Oh. J'espère oyoki hein. Oyoki réponse la bango nazongisi hein. Fanda nde na poto oyeba badetail wana apesi oui fanda nde na poto oyeba et surtout toza na bagarçon toza na bafille garçon ye moko d'abord kaka moko ye moko azokokomande basket na ye moko imagine aza numéro 46 45 moko siko sapato wana ekozala combien keti wana anko bango balela Nike neti bakufa siko Nike wana eza combien oyo akotia tembe na moto aza na poto oyo azofuta facture oyo azofuta impôt donc yo oza na Congo kuna osomi kaka ndako na yo esili impôt oyebi te bafutaka ndenge nini mabele kutu oyo surtout biso tosoma bandako tofutaka na mabele toza na droit donc ozofuta na mabele yo moko motala mabele yango mabele oyo osoma ndako donc il faut futa yango il faut futa impôt ya ndako yango il faut donc yo compare na bato baza na Europe na yo ozozonga mama eza ndenge moko te kobeta tolo te eza ndenge moko te ozozonga omoni na opoto sebimi otamboli na poto te ofandi na poto te poto nde efanda ofuta facture oyeba mingai oyeba ndenge nini facture ezalaka ndenge nini kobima na ntongo kokende mosala na 6 heures na hiver ezotoka ozokende tuna biso toyebisa yo poto eza ndenge nini oyoki réponse okotia defi te parce que obotiela Karine bolongola yango te soki okotia defi mpo ya nini yo moko otie defi na yo moko mpe omilongola yango mpe na ndenge na yo moko en tout cas la chaîne la famille nazotika bino nyonso bokozwa video na biso topartage tolike tosabone ekosala mpe biso bien mpe bacommentaire na bino mpe ezala ya kitoko ekosala biso bien mpo na defi oyo apuchu azopesa yango na la baron toyebi te eske akoka kolongola yango akokoka yango te parceke nani bakoka na oyo ya Karine te bakoka yango mpe te ekotikala bongo mpe en tout cas nazotika bino la famille bosabone bopartage bolike bacommentaire mpe malamu na kombo na Yesu bye bye.